bino bat bolandaka biso na www.congolokolenews.com. Congo Lokole lelo eza awa na kati ya Mbanza Ngungu. Wapi oyo milulu ya munene zo salama na bandeko na biso ya église Katevel Kintwadi wantima wa bavelela. Toza awa na stade Kitemoko na kati ya Mbanza Ngungu. Tokota na kati toyoka mfumu Kimbangu mfumu na beto bandombe bimo boyebi kande balobaka. Donc mutaza représenta awa eza papa Nzuzi ndeti ngombe yende mutu azopesa mililo minene na kati ya Mbanza Ngungu. Tokota na kati ya stade toyoka mateya. Allo, tala, 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 podia,
Mayangi. Bonsoir tout ça. La vatoto vandunda vena lendo kia kutata vangi yumwesa kia kukisa mmalipakani yumwesa kia kukimonike tatavangi wa mamakanda isindinga ikazola etemo waku wafuka mbabu mukanga nzila za mambima muso ika temo zola elendo kia ndoto baluki na mbango ya kotala mopanzi na biso. Yenge mfundo yenge fantoto fumu kimbangu ya be bakisa mambanza soki ezali baliki na lumbango Mama jipa kangama ujamba kongo ye kongo mama mafuta wakangama ujamba kongo ye kongo tutala kongo tutala kongo tutala kongo tutala kongo jabando kango wakangama ujamba kongo ye kongo tatapa di wakangama ujamba kongo ye kongo mama kipa wakangama
ekozala esengo mingi. Tumukombo
Mokabila biso papa nzosiko ya neki ngombi kwa komeli biso na tongo ya lelo kouta mboka Kinshasa kokota Mbanza-Ngungu nde kokoma ne yango nde yango totelemisa ye nde na kosenga na bafanfare bamina biso na banzembo misato kaka ya esengo nde pansa totelemi liboso. Ye matondo diaka kwangene kongo kalunga walungila mu mamoyo byabyo butumeni yonza mawa katika vinga kikitata kampava la kokansi ikwiza sani sina nkungwa kadinge wa muvavo basiwa bidimbu kukongo imakesa Bamakesa Luisa na tabuna na takula kanda dieto mukinanga voka nzuzi na kingombi konga na lidiaka idina merilo mandungu nuko ngene kongo kalunga walungira mu mamoyo byabyo mfumu kimbangu ingewaiza fuamu kumaka beto kati talabana baku beti kutusani sina na mutangu za zonto no tala mfumu nzuzine kingombi menisani magengo ngewazengwa nuku matabra za pili fumu kimbangu wa manakanga wangu kumaka beto kati beta tukufuaza na mutangu za zonto no irina mirilomba nungu nuku ngene muanda Kongo bika watele mesandonga Kongo nzuzine kingombi longa Kongo chika kuza tele mesandonga Kalonzo no data mpasi wakatu la mnakiwai nombele nungu kwa ngene Kongo kalunga ngeinzambi ya zola ngeinzambi ya ndangu ngeinzambi ya lendo mupumba mfumu eto ane muanda Kongo kadi ngeinzambi eto tulombele mayangi tukunda ya solo batata ba mama bandeko bakulutu bakoko ba mama baleki biso banso toye mokona lelo totombeli bino banso boye bolamo pona mbela ya mfumu Kimbangu mayangi yenge pantoto na yango wana tokoki kotelema mwa 1 minute mpona kokanisa mfumu Kimbangu mokonzi mpe mobiti na biso tovandi ya solo oyo na tango oyo akopesa lumière na biso baindo na mindele na bapeau jaune na barabe ezali nde mfumu Kimbangu ya solo batata ba mama mingi tomiyebi te mfumu Kimbangu azali nani lelo tozana bayamba ebele oyo tozali kosambela mais soki totali biso bato mwidu tozana religion te ba religion nyonso oyo ezali koya awa ezali importé parce que ba prophète bayaki na bisika banso okomona ite
dans la religion christianisme, islam, bouddhisme, et bongo na bongo. Religion et outi wapi. Prophète atikaka religion te. Chaque prophète tangoye ndengi tatanzamba tindaki ba mibikisi. Et pas une abisso atindaki mfumo kembango. Et pas mindele atindaki Jésus. Et pas ba pojon atindaki Bouddha. Et pas arabe atindaki Mahomet. Na chaque contrainte tatanzambe atindaki ba mibikisi ba ko bikisa bato. Tango ba mibikisi ba ye basali miracle, batelemisi bakoka, balamusi bibebe, basali makamwisa ndenge na ndenge. Nde bakozonga na mokili ya molimo. Nde bakotika ba prophétie oya bango. Mais ba prophétie na bango o bakotika mufu bikeko ya ba mari tout consort. Ezakaka kiteki. Maintenant to sali bongo prophète aye a relié bino na Nzambe. Religion et outil na verbe relié. Nana iko relié bino prophète. Yango bomona mouvement oyo Mahoma tiki esali islam. Mouvement oyo Jésus tiki esali christianisme. Mouvement oyo Bouddha tiki esali bouddhisme. Sali mouvement oyo kimbangu pe akotiki ekosala ki kimbangisme. C'est-à-dire que chaque prophète a été relié bateau nan Nzambe tango bateau babungi bon Nzambe. Yango wana ndisiko prophète aye. Tant mouvement prophète et koni botuna. Oh, mais bino bolobi religion a batu mwindo. Mais bande kona biso ba kimbangiste balobi ke église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimba. Mayangi tokota na muzindo poto panza. C'est-à-dire batata ba maman bango balobi église sur la terre par son envoyé Jésus-Christ. Mais na biso pe ya molulu na biso ya munene o ezali awa na Bakongo na Mbanzangungu. Bino mo boyoki ndenge papa Nzuzi ndeti ngombe ndenge ateyi. Vraiment koto luka moyen to ye luka Nzambe ya bakoko na biso. Bakoko na biso nde biso bato mwindi to uta wapi. Donc foto luka origine na biso esika to uta. Tokoko sambela ka banzama mindele te. To sambela Nzambe ya papa Simon Kimbangu. Yende azali Nzambe na biso batu mwindu. Yende mutabundaki pona indépendance na biso. Yende mutasalaki nyonso bino mo boyebi. Boyoka ata bomona na misu te me boyoka bikamusi oyo ya bande ekosala. Bino mo boyoka bikamusi oyo ya bande ekosala. Papa Simon Kimbangu aza oya biso. Papa na biso ya batu mwindu. Nzambe na biso ya batu mwindu. Biso pe koto kende to luka pe kosambela Nzambe oya biso ba indo. Toyeba biso ba indo to uta wapi. Donc ezate ko to sambela ka banzama mindele toza awa na Mbanzangungu. Donc ambiance moko eza awa na kati ya stade o donc oloba te bino bozo mona ambiance. Donc bat baye bazozo ba mai ya lobiko mai ya bangunza. Bat baye bazozwa. Donc esengo moko bat bazala ngo awa ya osakala te. Donc merci na mama Gidil Bisengo. Yem tasuba image o. Merci na Patrick Kinsala yene mto a monter yango. Na pesi merci ebele na bana KTVL Mobimba. Kintwadi wantima wa velela. Bana KTVL na pesi bango mbote ebele ezala ba obaza awa na ko obaza tena mokili Mobimba. Na bosani te bakimbangi nyonso na pesi bino mbote. Bana Simon Kimbangu na pesi bino mbote ebele. Et pas Christian Ndisu number 1. Poani te Floriba le Komboso. Et si vous avez à Londres, na bosante Paul ambassadeur, grand frère propre. Poani te Philippe Tukusonga, na peso mbote et si vous avez en Allemagne. Tara yo posa moi na papa Simon Kimbangu. Oh, na bosante binote, bino batola ndaka biso na www.congolocolenews.com. Na peso bino so mbote, Laetitia Bisengo petite sœur propre. Yo mokolo ki mateya. Na evite nzela ni yo kokona. Christian Ndisu number 1. Yo zawana na point. Na bosa intela pesi bino nyoso mbote. Cliff Nzuzi Ndombe na mbote.
Picho Pacho asota likonko esko zali na pesi yo mbota tro na pesi bino nyonso mbote bino bato olandaka biso na www Congo Lokole na bosanité les rois Congo mwana ndaku pwani te omba matule esko za na Canada Shannon Maindu na pesi yo mbote boyebi ke papa Simoki Mbangu yende mfumu na biso bandombe mukonzi na biso bandombe tolanda ye na pesi yo mbote biso nyonso te ba origine na biso place outa. Merci tomona na mbalasima na reportage mosusu.